eza courant atindaki courant yaki phase Bat balala rapenza awate. Au courant pila. Ke wana ba bele ba. Komona ngai monsieur Gislin Ngamika, chef de quartier adjoint ya quartier Mungimi na Musolo. Oui, o bozo komona na sima awa ezali incendie o esalamaki lobby na 23h. Ba terrasse où ezalaka na ba boutique, ba maison, ba salon de coiffure, ezalaki brûler lobby. La incendie ezalaki déclenché suite ya carburant na mauvais contact ya SNEL ya courant. Heureusement que nous n'avons pas déploré les dégâts en vie humaine, mais seulement des dégâts matériels énormes. Aux hommes na la terrasse, le oyo, ba congélateur, ba mbongo, tout est parti. Ils ont pu récupérer quelques tables et quelques chaises. Mais le reste, vraiment, la majorité de l'eau dans ce pays. Nous avons récupéré à tel l'eau comme côté. C'est vrai que tout le monde na SNEL, na courant, il faut bongisa alan de la câble nae. Ce cas où tu as câble, quand la bichela chila, il y a un des dégâts matériels automobile, ba perte énorme. Oh, ils allaient bloquer la population ya Mungimi ba vivaka na yango. Ils a ba galpe ya Mungimi. Mungimi azo lutter contre le banditisme urbain. Ba jeunes azo mo bloquer ba occupation na bango ya kosala ka ba galpe, malheureusement ceux qui couraient za malamu te que SNEL azo veiller na yango te. Tala ba cause ba conséquences na yango to subir le nakati ya Mungimi. En tout cas, nazali ko senga la premier citoyen ya commune na biso. Na yebi kazala rappel député provincial ya Eli Antsele. Et que eloko ya boye eza biloko ya seki kotala kambango parce que cette population a habité place ni ya kokimela a habité sikani ya kolela soka kolela pa ina ote premier citoyen ya municipalité o kita o talon kaya bato o bazali awa. Et ce qui est chose qui est plus étonnant et plus grave parce que nous sommes salama sous les regards impuissants de la police. Que la police qui est mise à notre disposition ne nous aide pas à ce que tout ça la musala la biso normalement. Je ne sais pas pourquoi, mais l'autorité a la personne pour changer la police pour que tout ça la musala la bango et aux alamala momingi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Papa, eza courant. Courant il paraît batindaki courant yaki phase. En plus, tozaki voisin ya moto atekaka ba carburant, essence ya omoni tokwe victime ya makambo. Kina minute oyo presque tout pour barebane ko fonctionner. Donc tellement la police yaki ko assister te population bazo buka bazo yiba na ba maison o bato bazalaki na o bazalaki te biloko nyonso to ekei bakiti baba fleur ba biloko mona muto oso eloko azokima mbango. Donc autrement ça l'est. Bon, premièrement pour la police na biso ya nganda musolo awa fallait ba changer biso ba commandant. Premièrement, ba changer biso ba commandant. Deuxièmement, ba biso élément na la police. Po ndeti biso to vanja to mona na la police na biso amusala esala te. Soki problème eza vomo ki mambangu siati na Daipen ou bien okende district. Awa place to vanja na souciati ya musolo musala esala masute. Bon, ngako senga na papa na biso mbonzo la meso. Ka o ekomeli biso ameka ko soutenir biso po tozana charge to aba parents detinga na mwana na université na IESA aussi sané o na bana mibale ba présenter examen d'état ba vivra a batangela awa vignon sotweza a en tout cas papa mbwa sunga biso.